soki olingi oloba oh nzambe na ngai na anglais okoloba oh my god, my ga o baloba na lingala misu ga. Salut à toutes et à tous. Hello everyone. Et c'est Goya Kukuta Nabino na cadre ya émission oyo kelasi anglophone po awa to betaka masolo mingi na lingala pona koyekola anglais po koloba anglais elakisi te koloba ebele. Pona bandeko nyonso bakomelaki nga pe basengaki ete soki na semaine moko tokozala ta na mbala moko tozala na cours en live botunaka biso ba question to pe to aider bino na comment bokoki ko prononcer pe ko yekola tangu bolandaka na bandako na bino na bongo na suka ya émission oyo to tie numéro pour na ko permettre bino botindela biso ba numéro na bino to ko kotisa yango na groupe na biso oyo ko permettre na chaque fois que to lingi to sala live to tindel bino ba message bongo bo se connecter pour être ensemble de partager quelques moments, il y a apprentissage, comment kotanga, comment ko retenir, topé comment ya ko solola na bandeko oyo balobaka déjà anglais. Nini tokoye kola lelo? Soki olingi tuna mutu ozo sala nini? Oyo na français elakisi que faites-vous, topé que fais-tu? Na anglais okoloba what are you doing? Oye komamaka what are you doing? What are you doing? Nalobi bien elakisi na lingala ozo sala nini? What are you doing? Mais okotanga what are you doing? Nalobi what are you doing pona nini? Non. Na expliquer ki bino na émission elekike ba américain soki alingi aloba mot oyo eza na te na kati eke te wana eza entre deux voyelles ekozala a e o u y te wana ekomaka d to pe des fois ezalaka absorbé. Alors lokola what are you doing? Te eza entre a ya what na a ya are you te wana ezokoma d. Yango okoloba what are you doing? What are you doing? What are you doing? Ah, tozoye kolande anglais oyo lobamaka awa na États-Unis. Ce pour lobi what are you doing? Isa faute te. What are you doing? Isa faute te. Mais aba américain mingi okoyoka what are you doing? What are you doing? Tope okoyoka mutu musoloba what you doing? What you doing? Tope lisusu wacha doing. Ba américain ba na ndenge na bango ba absorbaka surtout ba oyo mingi baza pena na notion ya phonétique mingi te oyoka bango soit wacha doing to what you doing. Mais soki oza na difficulté ya koloba what are you doing, loba kaka what are you doing? What are you doing? Oyo elakisi ozo sala nini na lingala to pe na français que faites-vous? Soki mutu atuni yo ozo sala nini et que yo olingi répondre nazota la TV. Na français tolobaka je suis en train de regarder la télévision. Topé je regarde la télévision. Na anglais okoloba I am watching TV. I am watching TV. Na mukuse
nde tolobaka mpona koloba mbangu okoloba I'm watching TV. I'm watching TV. Nazoloba I'm watching the TV. Non. I'm watching the TV. Non. Nazoloba I'm watching TV. Oyo elakisi nazotala TV. Tozana I am watching TV. Bandela na ngai I am watching TV. Oyo pona koloba mbangu okoloba I'm watching TV. I'm watching TV. Nalobi koloba I'm watching the TV. Non, koloba bongo te. Poso ke lobi I'm watching the TV. Elakisi naza ko surveiller TV. Donc ça lokola ba che TV wana po yo o surveiller yango. Or yo zo surveiller te yo ozo tala nde TV. Donc okoloba I'm watching TV. Tope okoloba I'm watching kelasi anglophone. Oyo elakisi nazotala TV. Tope nazotala kelasi anglophone. Exemple mususu. Soki muto atuni yo question oyo yo oyebi réponse na yango te. Na lingala tolobaka na yebi te. Oyo na français elakisi je ne sais pas. Na anglais okoloba I don't know. I don't know. Tozana I don't know. Nalobi I don't knote. Kunote. Kawana. Kawana na prononciation eyokanaka te. Donc soki olingi otanga no wana na suka otanga kate otanga ka N O na W na W W. Nazoloba I don't knote. Nazoloba I don't know. Sope oyokisi te wana y a pas de problème. I don't know. Mais na anglais parler te wana eyokanaka penza te. Kasi tango ozoloba no bien que ezokomama K O K N O W tope W na prononciation kawana eyokanaka te. Donc okotanga ngo no no I don't know. I don't know. Oyo elakisi na yebi te. Par exemple, batuni yo likambo oyo yo oyebi ke eza bongo. Na lingala oko répondre eza ya solo. Oyo na français elakisi c'est vrai. Na anglais okoloba it is true. It is true. Tozana it na is na true. Oyo na mukuse pona koloba mbangu okoloba it's true. It's true. It's donc te wane komi de. It's true. It's true. Oyo elakisi na français c'est vrai. Pe na lingala eza ya solo. Nako rappele boy. Tango tozo partager ba vidéo oyo eza pona bino ba eboza na posa koyekola anglais chaque jour bo répétaka yango. Lelo ko répéter vidéo oyo lobi o répéter mususu parce que na français balobaka la répétition est la mère de la science. Elingi koloba nini? Tango ozoyekola mikolo nyonso yo moko okoyeba te ke
niveau na yo ya anglais ezomata. Atako okozala na ba difficulté ya ko comprendre pe ya koloba, kasi du fait que oyekolaka mikolo nyonso ekobanda déjà kotikala yo na mutu o comprendre te ndenge nini soki ozolanda ba biloko ya anglais to pe okutani na bato bazoloba anglais okozala capable ya koyoka pe ya ko répondre. Exemple mususu avant yasuka. Soki babengi yo ekozala pa papa na yo, mama na yo, ndeko na yo to pe chéri na yo. Na lingala tolobaka nazoya. Oyo na français ilakisi j'arrive. Na anglais okoloba I am coming. I am coming. Tozana I am coming. I am coming. Nazoloba I am coming te. Coming te. Nazoloba I am coming. Coming. Oyo na mukuse pona koloba mbangu okoloba I'm coming. I'm coming. I'm coming. Coming. I'm coming. Oyo lakisi j'arrive. Tope na lingala nazoya. Exemple ya suka. Soki bapesi yo sango moko ekamwisi yo to pe omoni eloko moko elekeli mayele na yo, na lingala tolobaka oh nzambe na ngai. Oyo na français elakisi oh mon Dieu. Na anglais okoloba oh my God. Oh my God. Nazoloba my God te. My God te. Po ozala esika ba anglophone baza ba yo kota muso zoloba po ils arabes God. Alors yo ozala olioloba oh my God yo zoloba oh my God. Ba anglophone ba mituna azobelela wolo. Donc yango te. Soki olingi oloba oh nzambe na ngai, na anglais okoloba oh my God. My God. Ga. Oh baloba na lingala misu ga. Yo skolobi oh my God. Yango wana. Oh my God. Oyo na lingala elakisi oh nzambe na ngai, pe na français elakisi oh mon Dieu. Pona lelo tosuki awa na sengi na bino bo partager émission oyo na bandeko mususu pe bosenga na bango basabone pe balaike. Plus 243 toujours code ya mboka po ete nga naza mwana Congo RDC eloko ya makasi po biso tolingaka ngo bongo malgré oyo nyonso oyebi. À la semaine prochaine, on est ensemble.